Comme il a dit, il a promis, mais il a fait. À réaliser la photo, la film, je suis invité. L'étudiant vraiment, maintenant se marche là. La base et là, on est sur la marche de santé. Donc, l'organisation est bien. En plus, on fait que l'étudiant. Vous avez souhaité nous lobby, la lobby pour le faire. On a souhaité l'ambition pour la zone en haut. Ok. Déjà merci beaucoup comme nous a dit notre frère, en tout cas pour partager le temps à ça la défense de la madame, parce que patron, il y a un leader, notre félicitation. Pendant Moka, quand on est il y a des news, des émissions,
toza komemela bino to mpe toza kotalisa bino babolamu to mpe misala ya bana mboka. Donc benga biso na tokoya mpe na marche de santé na yo, tokoya na événement na yo, tokoya mpe lisusu na activité na yo mpona kolakisa yango na mokili na Congo. Il y a des hommes sérieux, conscients, oyo baza mpe koinvestir mpona bolamu ya bacongolais. Merci beaucoup mama, bonjour. Vraiment tomoni yo ana marche de santé ya Prolidé komonani Dora Yoka. Vraiment, merci beaucoup. Vous avez fait une vidéo ou bien vous avez membre de la vidéo? Donc, vous avez par rapport à l'organisation, vous avez déjà vu. Nous, apprécié. Otambola no kosiki marche otani pa wana otambola no sele na bien. Si to comme un espagnol c'est là bien. Vraiment nous c'est là bien. Là je peux le bana organisateur la événement. Comment on dit le mot kati ya émission Filet du News tomoni awa na marche de santé ya Prolidé oza invité to toza membre ya Prolidé oza vraiment mona ndako organisation ndenge ezokose passer na marche de santé nous partager nous esengeli tosala comme nous a dit notre frère yebisa biso Prolidé c'est un jeune congolais oyo a créé activité na ye a créé business na ye aujourd'hui tous les jeunes bana nini toza kose retrouver toza mpe membre nango koyebisa mpe bajeune congolais nini oyo lieu de créer des activités zola eza kosalement kofinga kosala koto okoyebisa jeune congolais nini
jeune félicité, avant jeune encouragé, mais dans cette question, on va dire que la jeune congolais. Parce que dans ma communauté, les Congolais, dans ma communauté, je pense que la Congo, tous les jeunes sont des Koulina, ils sont la radiette, donc on va dire qu'il faut la jeune congolais. Non, pour la jeune, peut-être que je pense que ça va s'investir. nauti kuluba awa kalati awa activité ou ya marche de santé la première édition. So to be première édition, c'est que au leader économique et outil pour ça. Au leader Oh, date mini. Oui, baquet, anniversaire pour leader, ça le temps combien de ans, combien de semaines, combien de mois parce que l'activité de gens ça là oyo, hein, et les qui là-bas. Donc notre yeba au leader et botami na date mini, c'est combien de mois, combien de années. Merci. Au leader. Et pour moi, le 25 juin, il y a année 2024. Combien de mois déjà dans le nom? Il s'allie 5 mois. Donc dans 5 mois, il n'y a pas mal. Au leader, il s'allie d'activité à vous. Voilà. Au leader, il a engagé plus de 20 personnes. Au leader, il s'allie marche de santé. Chef, est-ce que tout le monde c'est mon chef, ça va qui c'était pour les gens qui ont maman ko sali ba makame belé bo mbala moko. C'est ça lo mo buté moi lo mo buté fulo kangi bato surtout basa photo ka yo mo no teka. Bon, na ko répondre bango biso to ebiki. Biso tali ça. C'est tout ça marqué beaucoup pour moi na makambo. Merci beaucoup, le patron boss DG Lodi, le patron des leaders pro leaders à Lodi, il y a l'électricité. Parfois, aux autres, ça peut être pour ça là-bas, les amoussala qui, les amoussala qui, c'est des accords stratégiques. Boss Lodi, vous allez avoir le monde à bandé. Tout le monde qui est là, la projet mini sous nous allons. En dehors, on a le 26. C'est ça l'anniversaire. Le projet mini pour le patron nous dit à Zanango, on a à venir. Il y a l'établissement pour leader et il y a jeunesse pour le projet mini. Merci. Merci. Salaka, match au Salako, il y a cinéma de fest. Il y a le 7 décembre. Il y a un année où on les a appris. On a posé la exception pour l'idée à la fondation. La fondation là, tout ça là, par formation professionnelle. C'est ça la la auto-école, la mécanique, la couture, donc, dans le but ensemble, il y a une formation professionnelle. On a posé la fondation. Merci beaucoup. Nous devons tenir à l'outil. La projet nous surtout pour nous allons. Nous avons vision politique pour que nous avons politique à vous. Et puis surtout ça. Bon, c'est la vérité. Puis surtout ça. On a 2020 beau leader candidat. Et nous avons la carte et ceux qui vous allez les amis. Merci beaucoup Kitata. Il y
Merci beaucoup. Comme tout ça, une ambiance, hein? Une ambiance, bonjour maman. Comment on a dit? Maman Lisette, hein? Maman Lisette, quoi? Nous faisons beaucoup de établissement pour leader. Où que vous avez été? Donc, mère boss. Merci beaucoup maman. Bato basalaka na babar bazalaka bandumba ozwaka pere mingi bosi mpona yo okita ye akse wana sala bar ye okita na bar yango mpe mosa otele ezali eza na biloko elie oyo nga nayebi mobali na bazosala ezali na omelaka yo ke oyebi na place ya mosala ya patron kuti bana basi baokota baobima baso bamikuse ozolanda nga esala boningini motema esala boningini loba vérité mama po basi mingi ya bato basalaka na babar bazalaka bazunga soki oyo esala boningini bakade ya homme populaire tomosalaki wiki esala ngai mwa suwa mpona yanga mais eza vraiment te eloko na kokota ntango aye aleki asilisi yango ye nasuaka ezaki ke soki otie na motu ya ye alaki mabe obaki kotia eza maki azali ya asi kokanisa oyo ezaki okimisa yango wana bisoana même merci beaucoup maman toyoki vraiment ezali bamama bien bamama oyo baolanda yo basi ya bapatron basi ya badg surtout basi ya bastar s'il vous plaît yo moto ozolanda biso oza mwasi ya motu moko boye ayebani motu moko asalaka baactivité ya bato kwakisa atekaka na boutique aza na bar aza na pharmacie mama s'il vous plaît zala exemple ya mama na biso Lisette oyo eza objectif na bino eza kaka ke bozwa nde mbongo. Donc merci beaucoup. Maman Lisette, mon très important dans la vie. Projet ligne où nous avons pour l'avancement de Moussa Larubadi. Nous avons un projet à papa. Un projet qui fait que maman. Après, on a eu un coup par papa. projet na ngai naza nango ezaki oyo eza moke na ndenge tozokisile tokoyeba kobakisa mayele mpo esuka kaka na politaire na ndenge ezaki na sens lelo tozomona bato ebele bazosule bakula bamiyibi ntango tozotalaka misala ezaki alors na ndenge tobandi na politaire toza na bato oyo bapara baresponsable tozopesa bango mwa moyen ya koza na bango na sens ete bazotravaye bayele koya lisusu mpo tozwa lisusu toforme lisusu eloko mosusu kolongola bango baza na chômage. Merci beaucoup, Kinshasa, pour la maman. En tout cas, pour l'idée à maman, Lisette, madame Claudie, seulement et tout ça, la bien. Maman, moi, maman, nous avons compris ça, nous avons changé la tradition. Tout ça, là, émission, pour nous, c'est la biso toza wana te ke no tobenga motu moko boye aya kofinga motu moko boye to basi moko bana ose nuru te fide de news nazobandela yango oyo motu tolanda biso eza émission oyo totie yango wana mpona kolakisa misala ya bana mboka topesa na baide topesa na baconseil topesa na baorientation. Merci beaucoup maman meka na kopesa ndeko moko conseil oyo ya mwasi tope mwasi ya star moko mwasi ya artiste moko boye pesa ye conseil. Ok, merci bandeko na ngai ya basi bamama mingi na basi ya mabala oyo baza na bakati ya mabala lokola ngai soki omoni ke papa aza na kose moko soit aza na pharmacie soit aza star mo eloko moko boye ezosala ke meme mwasi ne mobali akozala pene na ye epesa opaseli dimension te et surtout eloko oyo ezosala ke tosunga bamabota na biso mpe tomokola bana eloko ya mokie na ya monene ezala oyo ke omoni mobali azosala
zala wana mpona koapulie ye mais non mpona kopekisa ye soki omoni na mwana mwasi azosolola ote makanisi ya mabe wana ezali lokola ke ozokata nzela na bino na po mutu nyonso aza utile mpona koede biso bamama soit na bapapa na biso soki omoni mobali na yo azosala eloko encourage ye noke odécourage kopekisa ye te kosolola na mutu kopekisa ye te kotia balimite te fale ke otika ye azala social mpona nsima ya kozala social nde ede biso tobokola bana na biso totaa. Merci beaucoup Kinshasa, merci beaucoup Brazzaville, merci beaucoup Banapoto Diaspora. Naebi ke bozali ebele ya kolanda émission na bino Fidèle News. Kaka ndenge na yebisaka bino Fidèle News ezali émission oyo tosaleli bino yango mpona kolakisa bino misala ya bana mboka, mpona komela bino conseil, mpona komela bino ba orientation. Merci beaucoup maman. Moi liloba pe moi mbote na bato bazolanda. Merci na peti na lumbote et la remercier les dieux de tout ça. Akende mutu atengi journée ya lelo ezala mpona makasi na biso tonga kitoko kate donc nzambe nde mutu asali ke esalema boye eleka na kimia na remercie nanu nkolo esosia nkombo na ye ekumisama ya mibale na remercie mobali na ngai na oyo asali mpo baza ebele te tomona ebele baotambola bavoise po banani me na mwa mayele oyo nzambe apesi ye nde asu makasi ya kosalisa na peti tout famille kalisa mbote naye kopesa famille nanga moko famille kwa ya mbote na remercie mpe bato nyonso oyo bazalaki na biso baparticipaki na marche de santé mpe na baoyo bazalaki na volonté me bazangaki makasi mpe possibilité ya kokoma po napesi nzambe kaka merci mpo mbala nsima baya. Merci beaucoup Kinshasa, je crois que Isalinga Kitoko, Isali maman Azolanda biso Kitoko, Isali papa Azolanda biso Kitoko, c'est une bonne femme. Yamonde balobaka na Bible, une bonne femme bâtit sa maison. Vraiment merci beaucoup maman Lisette. Ndamba pamola yo vraiment, ndamba pamola patron Glody parce que azimolonga numéro ya bien. Maman yo pezala exemplaire. Maman soit conseil à maman Lisette et comme appelle conseil na yo. To sali émission au dé parce que to la qui savino ka ba n'importe quoi na ba n'importe comment te pour to pesa kabino pe à chaque émission ba conseil ya malamu na musatu tout ça. Bonjour ndeko. Vraiment te sepeli pour mon yo mais quand pour yebisa ba ndeko ko bazola na biso ni kozana ni petit frère boss. Merci beaucoup. Initiative ya grand frère nga nayebi na bafamille ebele bolingo ezalaka te bafamille ebele ezalaka te okotona yo petit frère osoutenir grand frère olingi ezalaka na famille biso oyo wa liboso asalaka biso omoni à chaque fois azala na posa na nga na yaka apesi oza na posa na ye eza yaka esali oyo ndenge neti mona grand frère c'est un jeune mais azocréer baemploi azocréer baactivité et tout azosala ezoréussir esala bino nde esali oyo d'abord yo mokili donc aza afélicité na baambition na ye aza afélicité na baactivité na ye aza afélicité donc esali biso bien komona ndeko na biso moko na biso azo évolue esala biso bamana merci beaucoup kokoyebisa grand frère na yo nini indirectement na télévision donc ezasiko grand frère na yo akoma siko ndeko azolanda na tv wana okoencourage ye bon nga na koki oloba ezakaka toezona babele po conseil na kopesa na ndeko na babele lelo soki asala activité akomi na mbongo ataka famille ya kote ataka liboso ataka bami ataka entourage na ye liboso mais mpo nga na osenga na ye abosana publicité abosana baconseil ya papa te alanda oyo bato ya mokili olakisa alanda oyo papa alakisa te. Merci beaucoup ndeko na ngai ezali conseil ya ndeko na biso Justin petit frère ya boss DG Glody patron ya Pro Leader ayebisi bandeko ebele soki bakomi na mbongo bazwi famille batie pembeni bazwi bato banyokoma na bango na libota babwaki o famille ndoki non ndeko na ngai azala exemplaire lokola patron DG Glody ya Pro Leader ndeko apambolami ndeko asali baactivité mais associé mwasi na ye associé libota na ye
Donc ma famille à Kinshasa s'il vous plaît toyokana to se soutenir ndeko pe oyo moni ke ndeko aza ko évoluer aza ko avancer tia maboko lokola ndeko na biso et pour ça la vraiment bien. Merci beaucoup président. La sepeli vraiment bato bazolanda biso ba sepeli komona libota na yo komona ndeko na yo komona mwasi na yo famille bazali vraiment pour soutenir yo baza ko kokona na solo bongo pourquoi parce que ça mabote belé boyoka ezalaka pour na yo kotala libota baza ensemble na yo mais aussi mais otiki bango te isa ndimi. Merci beaucoup. Si on a balobaka il fait la force. Il fait la force. Akopesa exemple ya mai moni mai tamu soki suksi nango ekangami mai tamu. Voilà, c'est qui sont na kibongo elingi bakeye ata okei ozongaka toujours suksi nde ezosalaki yo nde lelo nasala batembo na madame nazana esengo tamboli longo na marche oyo tokendaki esiko tozonga atondi vraimen. Merci beaucoup patron boss Glody le DG il y a espace pro leader azana esengo s'il vous plaît ba famille obozo landanga ozana bomo pour se soutenir et pour ça bien. Merci beaucoup boss to sepeli moi le loba ya encouragement na ba patron surtout na ba congolais surtout ba zona na Kinshasa na Congo ko ba moni événement ndenge le kimo le bani ko ça ko ko encourager ande ko na biso. Merci beaucoup na sepeli na ko pesa d'abord merci na nous na ba client na ngai be na ba fan ya holiday batika ibiso te banda okola liboso oyo toprogramaki marche de santé oyo batiaki biso maboko mpe bazalaki na volonté ya kosomba polo Lacoste volonté wana bamemi yango kino lelo mokolo ya suka. Conseil na ngai na kopesa na bapatron mosusu ya baba soit activité songolo pakala batiaka famille quel que soit toza na barelation toza na bacamarade toza na baami toza na bacollègue na famille mpe ezala parce que soki camarade asimbi collègue asimbi ami asimbi famille asimbi c'est ça la force. C'est pour ça la force c'est Merci beaucoup Kinshasa, merci beaucoup pour mon frère. Moi je vais souka pour le bateau balai. Ouais, le bateau de Zaraï, Mambo. On a fait ce matin dans la maman aussi. Aussi moi on a fait ça dans le jeu. Et surtout tout si na ba parents na la question du système na moi na la lettre na ba ndona so. Merci beaucoup à Pessi Bissonne surtout mon patron pour se payer vraiment to bandaki vraiment marche ensemble tout comme na suka mambo na ba oyo surtout ba landio pe ba o ba sepila kana yo o ba soutenir akayo surtout ba oya yo ya mutima mambo. Merci beaucoup. Na pesi ngoti liboso na mama ekwe na papa Justin Kabitini ba o ba pesi biso ngoti na pesi ba ngoti mingi na pesi mboti na libota na nga moko na madame na nga Lisette pe na pesi mboti na bana na ngai dans studio ya Béni Christian Yenere na pesi ba ngoma mboti mingi na pesi mboti na famille Modimba na pesi mboti na patron Dodan Madimba na pesi mboti na patron Nombe na pesi mboti na patron Babi na pesi mboti na bakilian nyonso. Merci Kinshasa, merci Brazzaville na edi ke bozala ki ebele bana poto ya kolanda émission na bino Fidèle de News kaka ndenge na lobaka. Fidèle de News ezali émission oyo osali yango wana pona kolakisa bino misala ya bana mbuka. Je crois que toyaki pe toza awa na établissement Pro Leader tolakisi bino ndenge nini patron Glody DG ya Pro Leader a organisé qui marche de santé na ye to bandi na ndela to tamboli ba l'aéroport partout bon moni ndenge nini tozo tambola. Merci na ba oyo surtout ba accompagner ki biso. Merci pe na bino surtout ko bozali boso ba télévision pour na kolanda yango. Merci na bino bozali boso ya ba téléphone na bino. Pesi bino merci na kozala fidèle na émission na bino Fidèle de News. Restez toujours là dans nos antennes. Tokutani ngai na bino na prochaine émission. Bye.
Aujourd'hui c'est ton jour, happy birthday. Tout le monde à la maison, happy birthday. Avec quoi nous fêtons, happy birthday. C'est maintenant ton moment, happy birthday. Aujourd'hui c'est ton jour, happy birthday. Tout le monde à la maison, happy birthday. Woo 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 woo. Happy birthday. Woo 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 woo. Happy birthday. Personne ne peut oublier, c'est pas juste pour les billets. Aujourd'hui c'est ton jour, c'est ton meilleur jour pour briller. Il faut chanter, faut crier, il faut danser, faut prier. Aujourd'hui c'est ton jour, des messages d'amour par milliers. Et t'auras toute la nuit, et plus rien ne compte. T'auras encore toute la nuit pour refaire le monde. T'auras toute la vie pour refaire les comptes. T'auras encore toute la vie pour refaire le monde. Là y'a que des gens que tu connais. Et c'est ce jour qu'on attendait. Et puis tout ce bonheur tu l'as pas volé. Et c'est ce jour qu'on attendait. Aujourd'hui c'est ton jour, happy birthday. Tout le monde à la maison, happy birthday. Avec quoi nous fêtons,